On peut faire éveiller ma bête malam. Ils sont ma bête. Mais il y a pas de bateau bazar na coin, bazar linga bazar bino likamoko boy pour commander mususu. Donc moi pena obi ça va vérité parce que comme ça peut-être ngana yebi ma bene malam. Mais toko lo banis qu'on a anglais on a ce que le biso de monde aka tozoyoka. OK. Tozoyoka na tozoyoka. To yo lo wa homme spirituel toko lo bani na anglais on a toko lo bani ke. Oh wana iza ma bête iza malam. Il y a ça musala nzambe. Asa musala nzambe, asa mbe kisite. To benge ndendo. To benge ndo kindeni marabu ndenge ni. Mais ko fera basi 5 4. Yango na bike wana. Donc to take entre parenthèses. To moni mabe moko eza pona mutete to sambeli pona ya selon yo avis na o wana avis personnel selon yo na situation de ngai selon avis personnel na ngai eza normal. Eza normal. Eza normal. Akufeli basi 4 ya normal. Donc eza normal. Yo pour faire là-bas c'est 4 balles 5e non. Moi je connais qu'on fait la 4 là-bas si jamais. Parce qu'il n'a yebi. Na yebi na bi motema na ngai. OK. Bon mina ngo sala ka basi ba kufa ngana zalaka. Ozomona. Moi est-ce que ceux qui ont liwa normal wana nzambe mutayebi ko babinga nzambe ceux qui ngata mokele créateur. Ceux qui ont liwa moko boza artificiel donc ils ont créé le makambo moko boena ba parti mbele bele wana yepe comme tayebi. Non na ko soutenir yete parce que tout ça ba tuenzela moko. OK. Ceux qui aye pa na ngai a looking ngai pour que tel en avis normal au soutenir ya bala na 5e femme. On a ko bala même na bible la lobiango. Oh document oh isa lokola. Oh c'est important document munene pour votre sécurité to. Voilà, ils a pour la sécurité na biso et puis pour na tolingi ba logique quoi. Oh ils ali ba benga F92. Ça document oh ils a mère ba document nyonso na côté domaine ya ba mouvement spirituel même ba église. OK donc oh yende ça tout ça na mo déjà. Bon vous a certifié dans l'état. Ils a certifié dans l'état donc ils a vraiment normal. Oh plus ou moins ils a la photocopie original nango pays ali. Ba passeport to lila. Ma ko be to lila ka lila. You can see be robe bazi. Pour ani ba dinga ka mi Afrique. Par contre, je match ami sur mon Afrique. On dit bah yebi que biso roza ma mieux sur na ba richesse to ba pouvoir. Il faut biso roza la mal à l'aise ba ngba za la ka bien. Lelo oyo loge moko boy uti Angleterre, uti France. Et ko implanté na Congo. Ba so sala ba ngba so rote ka ba livre na bango ba pesa ba cotisation. Ba mbongo zo kota, mbongo zo kendo. Dio so la ba ngote. Arrête de pia. Yokelanga eloko oyo. Restaurant business class VIP Bruxelles. Yeah. Restaurant business class VIP. Yeah. Ouais, zalina ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola. Cuisine spécialisée congolaise africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence, pe ba activité mususu ekoki kosalema awa. Osoto na ngai soka zali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles. Ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yango nde nzambe ya babilubu o Italie ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. L'artiste, c'est l'improvisation.
na honoré yo na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, bonjour et bonsoir chers amis internautes, bienvenue sur Africa Elengi Télévision, votre chaîne d'actualité, votre chaîne à laquelle nous recevons pour vous tout le monde qui sont à l'amabilité, n'est-ce pas, dépasser dans notre belle entreprise, vous le savez, dans ces plateaux improvisés. Je suis avec un maître spirituel, c'est avec lui que nous allons entretenir cette très belle transformation. Il y a certaines personnes qui se posent des questions, maître spirituel, on nani subayambi lelo. Minora Royamba, maître spirituel. Mais déjà tout ça là, ça l'a naï. Mais aujourd'hui, il y a une idéologie à Sika. Il y a représenté Bisso Ezali bon mambo. Oh, il y a vraiment lieu. Alors je vous suggère, bon là, puis vous comprendre parce que assez souvent, tu es maître. Tu belé pour bien arabotu naka. Oh, ana musala sala bien. Oh, ana sala rabo. Oh, sala rabo. Alors aujourd'hui, maître Yé Moroyer, je crois que ma question que vous avez à Bisso, on va parler aussi de l'actualité. Nous savons que tu belé ba remis tout ça, mana sujet, bande comme sous oyo. Tu es bango ba vrai face il y a chrétien mais en outre bazar en bango pe batu oyo er mususu basé la nzambe to pe Jésus Christ na ndenge soloté. Alors je vous suggère bola na pene mission na biso à la base vraiment du début à la fin pour vous comprendre oh ils allaient bon contenir au bima. Ah merci à toutes ces personnes branchées connectées scotchées en ce moment, également tous nos abonnés au bas kolembaté ko soutenir biso ba kolembaté ko visionner ba émission na biso et ça rapidement plaisir plus de 80 non plus de 90 000 personnes en ligne au pena bazwaka ba cloche na biso en tout cas vous s'abonner vous partager les appels plaisir et qui tourne. Grand merci à mon soldat Richard Tessa donc il est partout à la so bobi place au tourner à Toti Musika mais Richard Tessa tant déjà bien en tout cas merci mon soldat ce qui était maintenant PAT. Alors fungo la biso to ya ma maître na biso to solana to découvrir ensemble na facette Sika parce que nga na yebi na ngai na yebi pe kombo na mais yebi no mo robozwa yelelo déjà maître. Bonjour. Bonjour Papa Chakraki. Bonne santé. Santé vraiment ça va, santé vraiment kitoko. Donc na moni biso ba intimidation ba chapeau ba nzambala ba kan donc to éviter. Parce qu'on pouvait bisoni. Bon, neti ba bilamba to lati na biso kaka. Yo ko yebi biso ba responsabilité to za na ngo. Pour ça toujours simple na lati na nga simple na chima chapeau na nga. OK. Na simbi kai na nga. Ça on la spiritualité. OK, ça on la spiritualité. Voilà. Ce que batu ba landa ensemble na biso ba découvrir aujourd'hui invité na nga les deux ans. Je crois que ba abonné na biso déjà ba ebio sauf ba nouvel abonné ba onde ba ebioté mais quand même oh déjà ba tala rao ba ebio mais pourquoi na présenter OT. Et alors moi présentation aussi un mot gentil à toutes ces personnes au ba landa na ngonga. Oui, batu nyonso oyo ba ebingai, ba ebingai te. Kombo na ngai ezali maître mavinga. Soko ebinga na kombo mususu peut-être ba sino wana mais na ki authenticité na biso, na bokoko na biso. Donc ba prénom tout tanga ngote parce que c'est biso te. Eza bilo mo to apprendra mais ba konso bazalaka na ngote. Le biso ba kombo na biso zaka oyo ya robotamila, to be kombo robotamila to ya classe. Maître mavinga. Maître mavinga. Mais kombo wana ngana yebi on lelo na kotanga kombo ngana yebelo nango. Non, mon kombo ebeli ngana eza ba prénom. Ba prénom na ba surnom mais ce qu'on a quatre spiritualité, ba prénom ba surnom pardon ba surnom vraiment ils ont appelé important. OK. Biso za des noms kaka ici. Non aposté non ici. Voilà, merci beaucoup. Je crois que tout déjà va découvrir invité Nangalilo. Merci à vous. Beaucoup de temps, la biso et bandelitis pour comprendre. Ma question est à biso, ma réponse est à maître. Alors, dans la spiritualité aujourd'hui, tu belé baromi côté ngama. Tu belé baromi tout un peu ma question qui sont les vrais, qui sont les faux parce que beaucoup mi pe et belé, maître bazo bien biso tout le temps. Catholique. Et puis, le résultat, fin de fin, et je négatif. Au moment où tu as bien acquis, on a pour ça numéro à mettre BT, tu as l'émission.
Hollandi une émission, à un numéro, ou bien, ah, nous avons un numéro, on a escroqué, donc, on dirait que tout réseau n'est pas abusé. Ça dérange un tout petit peu, ils ont embrayé, qui sont les vrais, qui sont les faux. Oui, bon, moni, makamna makamboza en attendant. Et le coup ça la bon parce que tu vas contacter ma marabout et à part pour contacter ma marabout, tu me vas contacter ma loge, il fallait pas bakota. On a cause à la loge, peut-être naza muto ba tokotanga bakomba loge te uta bamboka mipaya bendele ya naza na muto kuna ngana yena émission ne koleka tano le kana émission boye batu ba benga me ko sala musala te to muto a déclaré que musala simbi donc mususu ezali muto ba yebi musala te mususu ezali peut-être ba lien ya famille na bino et balani te na makampo ozo sala yango moni biso tangi ba maître spirituel nzambe a révélé biso bakoko va révéler biso toujours une authenticité toujours un côté en spiritualité ancestrale aux hommes autour ça là nous monde si gatozali quand tu es dans siège un mouvement spirituel na biso asga aux alliances spirituelles des jeunes africains donc toujours un côté en spiritualité bien toujours ba révélation oyo batu banda kozanga et biso to nozanga to batu ba ignoraka o batu ba ebité oyo bombama oyo bakoko na biso ba salela kana kala on ko quoi que bota na hôpital te mais boti bien mona bakati te mais bota pe azali très bien ko na biso mona beli malaria to beli maladi moko makasi make na hôpital te aki abuki likasa moko wasangisi azui ameli ayokipe bien mona ko kwa ndio kala auto bandota na ba film na ba documentaire ba biloko on existe ali souté l'autre comme na ba kisa mindele sampe mona kisa bokoko on dirait dimna peu puissance. Parce que au moins muto ba traité na spiritualité na bokoko maladie ezowumela ezobika na pasi mais zoka bakene na hôpital au moins mbala moko soit na fièvre kiti soit na mutu passe sile o kibeka évidé ma maladie même ba masse ba remonter temps na hôpital bon le on a vu ça yo ceux qui bokoko ezate hôpital ko peut mona ki ozalate comment ça parce que ba kisi nyos bongo ba salaka OK au mona ki zanzete peut-être baki na machine baniki et comme ba forme même chose donc na spiritualité o to sala beaucoup ko maladie moko ezala raté o ici la raté nyos ici la ka au moins que mon tongo ayeba ni ko sala makambo monte to alors respecter ba norme té parce que na beaucoup ko ezaba principe spiritualité ezaba principe au moins nzete mususu ezaba beaucoup on a 0 heure peut-être il faut zala ni pour beaucoup nzete wana donc au moins le maman moko fait beaucoup on a tongo kuta sokoli na été kembala moko abuki tant on sait on kiss on respecte ma principe mon négocie mbana monter et puis tant on se bouka kiss tant on se bouka ndité jamba sala biso na pouvoir maloba eza maloba foko ba pona ko sala kiss pona ko buka ndité pona ko buka likasa mais tete muto na respecter ni maloba wana te a respecter beaucoup qu'on a été il y a un moment qui m'a amené ce soir muta sali ma monsieur beaucoup ko simba te parce que peut-être ba norme eza respecter te or que na biso na mouvement na biso oyo tant muto aye on doit attendre pour comprendre spiritualité na ye en plus aux gens bénéfice ni ce qu'on y est au côté de mouvement spirituel na biso parce que pour que ça ouvert pour notre union sur les aïba beaucoup pour nous tant aux gens avantage parce que le sein de la pouvoir oyo isa d'origine ya yomoko d'origine africain d'origine congolais donc oh isa pour na yomoko mutu mwindu parce que le ba tu ba celle là ba pouvoir mususu isa peut-être les européens et américain asiatique parce que tala batu wana basalela ka ba pouvoir wana omona ke mutu moko za pesa na succès belé azana mbongo belé azana mutu loge moko boye ya mouvement spirituel moko boye mais omona vie na eza na bien te omona na moyi bomona ka ala takane bien azami tukana ye azana banda kuna ye mais peut-être na butu ali ka ni basalite to peut-être na butu azama mbali makoma ka ne mwasi peut-être mona ka sana mbongo belé ko sunga famille te parce que tala biloko bongo faut comprendre que biloko bongo ça biloko mo bien te ba pesa ka bino yango ko bozala toujours ba esclave très bien au tout monde a pour mon rôle chaque butu la mko sala ba prière moko chaque passé mon osala ka mais famille no sunga ba moti yimo ko sa mbalo comment na mo asi peut-être exemple au monde ka poko na poste mo bona gouvernement c'est osala no boy ozo mona c'est normal ko futa ba prière bongo parce que bloc ozwa eza ya binoté ningandi na za awa soki na ke ko senga koko na biso eloko koko oya botinga koko abotinga mana ngai to boti pa na ngato arrière koko na biso na ke ko senga koko ne na za boy na za na posa na comme succès peut-être na musique est-ce que koko na ngana ko pesa ngelo comme bete
nakosenga ko na jamais li pas ko na pesa ngai banga apesa ngai loko ezake soki na zui yango ekosunga ngai pe na sungi bande ko musu batikali mais soki zo loko na koko abatu misusu koko na pas en souci à moi na so ngana to kesinga pa koko na bino koko na ko pesa yo par rapport na ngai OK atanga no pisi to ndenge mo na miso batu akobento na coin izo oh sans faire ça bo so mukate mais sans faire oh bo mba ko la lobby peut-être nga ko pesa ngai yango très bien parce que yo za makila na ye oza descendance na ye ndenge moko na mabiloko bato bazoki nokota kawana ndenge mona ba spiritualité pe ndenge mona ba spiritualité autant osala ba pouvoir bapaya okoza na vie malamu te la pouvoir bapaya c'est-à-dire que ba pouvoir ya ba congolais te ya ba congolais te ba africain te africain te en général parce que biso déjà ba africain surtout autant total ba Maroc autant ba Égypte pardon ba Égypte ça les en Afrique. Ils sont en Afrique. Tout le temps, au Soudan, ils sont en Afrique. Tout le temps, au Guinée, au Bénin, ils sont en Afrique. Donc, moi, nous avons formule, il y a des Béninois, il y a des Soudanais, il y a des Égyptiens, ils sont là. Parce qu'ils sont toujours en Afrique. Mais soit affranchir ceux qui sont au cas ici mer rouge, la barrière africaine. Oui, ceux qui sont au cas ici déjà au côté de comme ça, c'est Afrique. Wana ko ba spiritualité nango izarana ba inconvénient. Wana ko spiritualité nango izarana ba inconvénient pas na biso poser biso te. OK. Nazo bisayo soki otali batu nyonso peut-être ba sala ka ba homosexuel nyonso ya poto. Ba sala mona ba sentiment. Moni na sentiment ye moko plaisir na ça ne plaisir na ye. Mais soki otali ya biso ya Afrique. Sur 100%, 90% ils arrivent à la loge. Il y a la loge. Il y a des conditions. Il y a des conditions. Donc, tant qu'il y a des conditions comme bon. Or, qu'il y a des africains. Nous connaissons la carte. Et ça interdit. Et ça la carte peut être et comme quoi parce que tout on a besoin de biso makambu ya ndenge na ndenge. Donc, il y a un monde biso en Afrique. Tout ça la esprit à saboter makambu oyo. Peut-être c'est bien. Dès que ça awa, na osala émission. Mutu na ka yebinga te na pa muna ngate. Mutu na ka commentaire au film. OK. Parce que azoka ba vérité oza yé moko. Azomuna yango mabe. Mais si je pasteur moko boy, aye atei alobi mona ba kozongisa ba amen, ba courage, ba féliciter. Tandis que mutu ba féliciter wana, peut-être biloko do sala la kutu. Peut-être que tu existes raté, tu peut-être yebi na ngoyo te. Vous comprenez? Vous avez le moko yebi yo te. Raison pour laquelle vous avez dit que bateau basé de la Canada na Congo ou en Afrique, bateau basé de la spiritualité ancestrale. Na bateau basé de la peut-être pasteur. Tana na ba mieux sont ba pasteur ba lekebele. OK. Aucun ba scandale ba pasteur ba on va publier ba sexta. Aucun ba prophétie ba pasteur ba professeur lokuta. Ba comporter ba pasteur comme mais yebisanga na yebi église des noirs. Ma leader on en Afrique, tout na Congo, na yo ka chomona mutakala na ngo ba bimisi. Tout à celle makambo peut-être salakati parce que biso na droitier ko sana ba loi auto respecter et puis que oko déborder te oko sala boité mais muntu tanga vendre tout la biso yo ka biso boy on a se retrouver les muke abafoué ya omoni ba roza la bomba de souffrir mboko na biso ndi za boy mboko na biso bon Afrique en général ndi to za ba passe auto lelaka makambo to lelaka yo ka ti be robe bazi pour ani balingaka mini Afrique. Par contre, je suis en Afrique. Il y a des gens qui ont des richesses, qui ont pouvoir. Il faut que les gens aient mal à l'aise, bien. Les lois, loge, je Angleterre, et France, et ils ont implanté dans le Congo. Parce que ça, on a un livre, on a une cotisation. On a un quota, on a un France. Quand on est en France, on a une compagnie. Ba tonga ba école batu ba tanga ba sa ba hôpital ba sa traitement mais omona kana Congo ba tongi lokote OK omona kana ngolo ba tongi lokote OK do bango bazo yaka pa zoaka ba sala ka kuna mais o ezaki ya bino moko bike futu ndo kota to de kufu boko na biso po batu bala muka to kende liboso na sala ka spiritualité na sala ka mystique na sans condition tant on a ça comme na mo bona na promo ko tungisa ngapa na mukanda te mais na bi ngamko na ko benga meta sala ngate me bala kisingai na bokoko na ngai na bengi bakoko na ngai na sala pesa bakoko na ngai ba ye na commander ba kokoko na za posa mukanda koko pe aselo makamuzu mukanda na yo na za posa ba yo mobali osengi pe bakoko na yo bakotiko te basunga yo bato bakolinga bongo te bakobenga yo kindoki. Donc les vrais problèmes africains ils étaient au bango ba yebi déjà ils a parlé les vrais problèmes africains ils étaient au ba yebi te non les vrais problèmes ils allaient na oyo déjà ba yebi avec certitude mais ils a soloté. OK.
ozomona mutu ayebi bible pene ya solo ayebi makambo ayebi baloge wana ya solo ayebi ntina mozindo nango donc apesa corps na makambo yango mais or que eza solo te ozolanda yango ozokende ozomata baniveau osanso fala osala mais eza yango esolo te suka nango eza mabe ekosepelisa na ntango wana mais suka nango ostructure place moko bona stade moko bozoba te okomi wana ndenge nini ok ntango osala bakoko na yo ozorekonte bakoko na yo ozorekonte nzambe apungutulendo ozorekonte papa Simon Kimbangu ozomona ke oza kitoko mais autre lobelo moko awa tout à l'heure awa ke obi avant spirituel, si je comprends bien, autour le bélomo a tout à l'heure qui est la spiritualité, nous ça la on dirait autour y kola kotanga bokoko et talisio makabobele et tout ça là. Tant autangi avant d'abord au côté la science topé poser autant la spiritualité ancestrale. Et là on est bané aux ans à school en avance pour aux allélos dans le sens à laquelle on a retourné la question parce que tout à l'heure qui était non spiritualité à mindele. C'est un avantage pour les blancs dans le sens que bango bakoko na bango ba pesa bango avantage alors que biso bakoko na biso pesa biso avantage. Pourquoi maintenant yo à l'époque où sotoni tozonga sima auparavant ozaki ko c'est la spiritualité ya balolengi wana na ba sens wana parce que aujourd'hui c'est comme si on changeait pena branche na makasi yo tengani oui bon moni nyonso oyo bataka ba maître spirituel oyo baza ba guide ba enseignant ou ba enseigner makasi na spiritualité na ba continent nyonso il faut le kana chemin moko boye pour oyeba makambo wana bien na koleka na chemin wana okozala mutu ba recherche et makambo bele pour le oyeba okota religion oyo okoti loge wana okoti kuna oyoba makambo na bokoko mais osangisi pour le oyeba nyonso eza côté kuna pe o pratiquer yango tant pour pratiquer on monte be rare on monte penaki schéma oyo ngana ba tuna sala ngo bona sala ngo mutu boye okini pe bo on a pas osali pe schéma bo mutu pe si mutu pe raté na ngo pe parce qu'ils ont bloqué na hoté on a bien mutu mo ka contacter osali pe na musala pe na bo ta musala pe simbi mutu pe contacter pe musala pe simbi pe te mutu na ko yeba nete ke et yo côté na yo bloqué ngo répondre na monté directement au traiter de toutes les façons ok ba complication pe esprit on no benga mindele wana peut-être ba boy na ba ko sala mutu na makambo parce que batali bozani mutu na ba monté peut-être musala ngo za makasi trop ba ko pesa ba condition makasi to ba pesa condition bo mona benga pe na bangi na ma condition wana tali na ko coach bende ko na muindo na erreur roté mona pe musala pe katani pe kete mais or que la spiritualité ancestrale oyo tango révélation ko ntambe tango révéler ngai na zu ba génie ba tangisi ngai na comprendre juste belé ko le kané na za awa donc na ebiki na okende suku sala bloko wana nini et puis muntu oya ko ndimila ancêtre na ye oya ko ndima kozonga na bokoko na ye yibango eloko ko tungise ko zalate ngana leki na plateau awa na lobby to ko tala ka soki eza muntu ko benga kwa biso ke non ndenge eza wana ngana ndimeli bakoko boye mais kambo jo simba te non il faut ndimeli bakoko to pesa ba principe ndenge do senga pona ko vivre parce qu'il faut changer dans mode de vie parce que to vivre bien te toujours ya biloko bien te ok kolia komela kolata et même ça doit spiritualité directement ils ont affecté beaucoup qu'on a eu donc tant que je ba principe wana au comprendre yango au mona ko vivre ce que tu peux eloko tumshi susu e kozalate na place obenga mettre pas ça le lobo tant que place obenga ba marabu wana mona ke yo moko vandi na ndako ozu ovandi o invoquer koko na yo peut-être bota papa no kufa tu bota mama na yo mais o invoquer ayi sengi pour ça na yo aski asali yo pe azongi na yo biloko abenga kindoki or que ça kindoki kiza normal dans ça est-ce que les autres tinda batu batenga na christianisme était na lobi boy soko okena ba bouddhiste ba ambasala ka bachaka bikeko bache bikeko mona bango nyonso pays mobimba akebi keko chaque mois keko bakena kokuma na temple wana baro cha bambeka place wana baro sala nyonso soko tele ngona nenga ba bible ba livre pe belé ba bengo za kindoki mais bango mona kindoki te point vous avez beaucoup na bango za normal comme tu as la christianisme ça il peut beaucoup biso ndo zaboy to zavu na kuna utenga msabato te oya asambila kana côté na za na loge na ye amone tira makambo te avant ni na côté na ye
Oh, ce que tu as comment alors tu veux bounder bango. Non mais parce que le mélange wana na sens ni que ana mutu sozani chrétien. Aza intéressé na mambo lobby. Akoya pe ensemble de pas na yo, azo apprendre. Donc c'est-à-dire qu'il faut apprendre dans le mouvement spirituel au Yosali, à kende harper parfois église na bango et pas pasteur na bango et tout ça là. Oui, avant kende na ye, peut-être dans mesana, que le petit comme aller. Non, pour hasard peut-être na grade ko tout na conviction ensemble là. Kuna mais intéressé pe na mambo zoloba. Ceux qui sont intéressés, ils ont beaucoup qu'on a eu, après ça nous commenter, ah ils ont problème tout. Bon, on place ensemble là. Ah kenda na ye, on a ce qu'il y a mongo, tant qu'on a au niveau spirituel na ye. Hier mongo na komona ke ah, ndela on a continué ton atika. OK. Donc ça qu'on a kolongola ba tuti. Et ta vous nos pasteurs, vous nos prophètes, on a beaucoup qu'on a ko saboter en monter. Soko ke na par exemple ba bouddhiste, soko ke na ba bouddhiste kuno ke na ba pays mususu ba région surtout yebi. Mon dibiso de boya kasimo kimbango. Ba ngo soko boyi wiki moko na peut-être zo ba Bouddha. Soko boyi Bouddha peut-être ba ko kato pekingo. OK. Ba religieux belé ça qu'on a pays na ngo loi na ngo ezali. Parce que spiritualité mon na mbeko. OK. Parce que na soko pena buki mbeko wana moni peso ba ko boma yo peut-être ko fingi peut-être kombo ya muto wango bazwa kalokola guide spirituel na bango. O bazwa prophète na bango bazwa muto bango ke yende ayela biso makambo vie na continuer na biso. Soko boyi ba ko kato king. Biso a mona ke ba bazwa reconnaître simo kimbango te. Ya monto za na biso ka boyi. Biso na biso ka bongo, biso ka bongo. Ba parce que ba prophétie zali lubama déjà. Mukolo autre reconnaître simo kimbango. Ndetoko mona amne so bonga pe toza awa mukolo pe to reconnaître ka solo ndé biso to kozala bonga. Donc mouvement na bino eza lié na bakimbangiste to lo mouvement na biso eza lié na bakimbangiste te parce que bakimbangiste eza na makambo nango ndé wani ya ba christianisme biso toza kaka mouvement spirituel toza pona kobongisa ni kimbangiste ni ba religion nyonso ni ba mouvement nyonso biso toza kaka pona kopratiquer bokoko oya biso. OK. Ozolanda biso toza kaka pona bokoko oya biso mais na bokoko ya biso Simon Kimbangu aza lokola central monde za ba province ezali province ya Congo central Bandundu Équateur mais capitale ngeza Kinshasa makambo ze vandi na Kinshasa no donc biso sikona bakoko ba Kimbangwiste siko ezaka basali basambela spiritualité ya Kimbangwiste oza central pa binote. Bon, on a eu on dit va c'est la raté. OK. Parce que Simon Kimbangu on a pour na monter. Simon Kimbangu ça pour na ba noir nyos. OK, très bien. Moi Simon Kimbangu azenga, yo, azen noir ou azen musulman, azen noir ou azen bouddhiste. Biso nyonso, ba égyptien. Simon Kimbangu ça pour na biso nyonso. On a ça central. Donc hier pour oui ba nito kozwa, to ba nito ko classer l'été. Pour les autres yo kaka, on a encore ba 6e suite. Tonton le Bakimbangu, c'est le prophète William Maron Branham. Simon Kimbangu, aza mutumoko boy, aza mutumoko boy na mokili, o aza incomparable. Tout le bazar le prophète William. Aza kaka yé moko na ndenge na yé. OK. Moni, oko comparer na to ba on peut comparer na mutumoko te. O boy bo. Simon Kimbangu ba boma te. À part Jésus-Christ. Na lobi bien Simon Kimbangu azaye mon quota spécial à l'équipe ba nyonso oyo yebi wana Simon Kimbangu azaye ko na ba wana sko ba to ba lo bolobi c'est lo yo c'est lo ngati mais c'est lo makamno ndenge zali na ndeni mais ngana so bisa oti ngati o vivre zela mela na mokili lo ko Yesu azate lelo oyo pour toi na otanga ba Bible to yeba Yesu et puis combien ba kunde bo moyi. Oui, combien va kufa va kunde ba moyi ba kundi po boy Bible. Oui, combien va tumba ba tumbi po boy ko zambira. Uni ko tika bokoko na wanti. Siko. Yeba archive, kende na ba Belgique, kende ba place ba Rome, ba Londres, oui ba secret Simon Kimbangu. O yeba ba secret o comprendre ba mo ba zo kende. Yo o to yo ka teke papier o ta ko sala manini mo ko faut ba revoir Bible. Donc, on a tout le monde, il y a comme bitumba biso na bango, biso na ndenge mona bango, biso na so religion te, bango ba religion. Biso na biso mouvement spirituel, tu ba bitumba te, tu nkande mutu a comprendre aya. Eko pratiquer bokoko na ye, bokoko eza bondoki te. Na kati ya bokoko quelque soit mystique yo eza bondoki te. O utiliser énergie na yo na bakoko na yo, il faut que bango eza mabete. Très bien. Donc, ils ont mabete atana muki. Voilà. Mais si qu'on l'élope en tant qu'homme spirituel, mais quand un peu qu'on éclaircir biso sur le fait tout le monde parce que tu vois un beauté spirituel. Il faut tout nango parce que c'est aussi à la in
les frères Matou Samuel, Oyo Lélopé à Sala Fierté, il y a musique religieuse, automobile la musique chrétienne, à Bali 4 fois. Bassi Bakoufi, tous les 4 femmes. Mais tout le monde a la 5e femme. Automoni et sali toile dans les réseaux sociaux et sali base ba tout ba lo bela moi si on a face bela makasi moi si on a bo moi si on a bo parce que déjà au ba qui na simana ba va précéder ba moi tout 4 ans ba kufi même mobile zakaka mobile aussi ba sur 5e. Est-ce qu'il y a des histoires dans 4 ans où ils sont liés à la spiritualité parce que tu vas traiter des ndoki, tu vas traiter un sacrifice et tout ça là sacrifiera à Bassinaye, donc à infidèles, à ndoki et tout ça là. On les a vraiment tous mais n'habiter le roi aux hommes spiritualité par homme spirituel. Par rapport il y a parenthèse en Okolo Bani. Bon, par rapport à la parenthèse wana bon, dans un moment mingi Okolo Banakati on a dit mais bango moko batala ja ya makambo ndenge ezali batuna bango hein bino webike no moni biso na zongo na place wana biso li toza boy na bokoko na biso na moyindo na biso ngai ndi na za awa ata na pombo dans l'espace ata mundeko na nga pombo na ngona normal OK piko chiko yoka teke o te ulo asa kindo kiweza boy o ko pete o mtu akufi boy rien yona biso ka preuve nezali zo ka comportement na biso na ya batu msusu biso to bokoko bato église des noirs de l'église des noirs biso za mouvement na 4 église des noirs biso za religion te biso ka mouvement ou spiritualité ba noir mais zo ka comportement to na bango makamba ekomi na bango na biso batetaka bandoki siko bango balo balano ngana lo bate siko bango mo to ngada pasteur non frère ma musique ya frère Matou Samuel musique religieuse bango mo bazo benga ndoki wana bango ba chrétien bazo benga ndoki pona nini akufela kaba basi siko ngai na yo ni tozanga na yo awa ngana akufela kaba basi na kufela kaba basi ngana za envie to ko basi koni wana siko na réflexion mutu nyonso obani ezaka kisi donc kuna vie privée na yebi na ngati donc on a côté na muzino en tant qu'homme spirituel en tant qu'homme spirituel mais nous on na za awa ceux qui na lobby o ngana zo mona on a yebi parce que na ça peut faire na yeti en tant qu'homme spirituel na ça la capacité quand même ya koyeba vie en mutu tant on zo mona na ko étudier na sengi ba set ba enseigner nga vie na mais ngana ko lo bango peut-être ko déranger non mais déranger t'es comme ça ko éclairer opinion éclairer opinion d'une manière assez générale il y a koyeba ki moni mutu oyo soit azokufa la basi c'est pour telle raison parce que un mususu net nga bona za incapacité ya koyeba soki akufeli mwasi na raison nini et tout ça la poani basi na ka bakufaka et puis ayo ba le susu 5e femme o ba tutu ba lo ba mwasi na wana aza en danger biso. Un nouveau numéro de Flash Info Magazine dans vos kiosques. Fifi Masuka Saini, plébiscité meilleur gouverneur de la RDC, selon le sondage Écho d'opinion. Jean-Marie Kassamba, le précurseur du nouveau narratif, en vendant une bonne image de la RDC grâce à sa chaîne Télé 50, honorée par un trophée de la cage du mouvement citoyen. La ministre Adel Kayunda présente la 4e revue du portefeuille à lire dans le corps de votre magazine d'information. Recensement et identification de la population de la RDC, Richard Ilunga déploie 6 soldats sur terrain pour accroître le rendement de l'office de route. L'opération de mise en retraite est une nécessité, une information à croquer sans modération, à inscrire dans le chapitre d'innovation, Perfect Télévision, une télévision de haute définition qui gagne le cœur du Congolais. À lire également dans le corps de votre magazine, édito de Jean-Marie Bassa, ses chouchous de la presse congolaise, parle de la désinformation comme un danger pour la nation. Dans le corps, l'éditeur principal écrit « Ceux qui fabriquent dans l'ombre de fausses informations visent à faire dérailler le processus démocratique qui pourtant évolue sans heurte dans un pays dont l'histoire est marquée par de soubresauts politiques aux conséquences que l'on connaît parfaitement. Le commandant Michel Ochoudi, injustement vilipendé, le chaise du salon d'honneur en voie d'être rénové totalement à l'aéroport international d'Onjili. Tous derrière nos FRDC. La campagne Bendele Koyate
lancé par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katembwe, apporte ses fruits. Le nouveau directeur provincial intérimaire à la direction générale des douanes et assises DGDA de la province de Haut-Katanga s'imprègne de la situation générale. 24 pages d'informations générales, 24 pages de connaissances et promotions, 24 pages qui fait de vous roi d'infos pour ne rien rater de l'actualité en temps réel. Restez connectés sur le www.flashinfo.com. Bayindo tobundisa makatro. Ok. Moni mouvement sondenge zao. Tobundisa makatro. Ok. Bato lukila biso ba couloir. Moni ko faire éveiller bato mabe to malam. Isa na mabeti. Ok. Maye ba ngeza na bato bazana ko ba linga bazo bino likamoko bo ipo ko mandenge msusu. Donc moi pena obibisa ba vérité ba seko msusu peut-être ngana yebi mabene malam. Isa. Mais toko lo banis ko na anglais on. On a ce que le biso zo mona kaka tozoyoka. Ok. Tozoyoka tozoyoka. Yo no homme spirituel toko lo bani na anglais on a toko lo bani ke. Oh wana isa mabe to isa malamu. Mais parce que comme il y a 5 fois à Bali mais 4 ba kofi yé mo en vie. Mais tu es bien ça la succès na bandier mon frère ma tout ça moi nani a bien été na mon kilio. Mais asa musala nzambe. Asa musala nzambe, asa mto kisite. To benge ndendo. To benge ndo kindenge ni marabu ndenge ni. Mais ko fera basi 5 4. Yango na bike wana. Donc to take entre parenthèses. En tout cas to sauter vraiment parce que to le mito côté na muzino. O ka lobi ba la gisi ba kanga ki ngai. Te ya solo. Oyo ka ki ba kanga ki ngai ba sala ki boy. Ba lukela biso ba couloir. Poto banda boy, to samba document nyonso le tata moko to zangite. Avant to sa siège boy. To zai ba document nyonso poto yebi. Ba to banda ka mission boko ba ki na musika. Msunga pozo msunga ki musika ki na kufa to suba remplacer. Le bitumbe za makasi na makambo. OK. Donc tu préfères tout ça musika makambo nyonso ni ya politique, ni ya ba religion, ni ya via bato. Donc te tiango mo pandi. Tout le monde m'a bien montré ça pour nous peut-être sambeli pour nous. Selon yo avis na o na avis personnel, selon yo la situation de Romso. Ngai c'est un avis personnel ngai c'est normal. C'est normal. C'est normal. A ku fait les basis 4 est normal. Donc c'est normal. Yo pour ku fait la basis 4 ba les 5e est normal. Moi je connais ku fait la 4 basis jamais. Parce que na miyebi. Na yebi na bi motema na ngai. OK. Bon na ngo sala ka basi ba kufa ngana zalaka. Ozomona. Moi est-ce que ceux qui ont liwa normal wana nzambe muto yebi ko babinga nzambe so binga tata mokele créateur ceux qui eza liwa moko boza artificiel donc eza créer na makambo moko boye na ba parti mbele wana yepe comme to yebi. OK. Mais sinon biso te yebi que eza normal. Donc yo yebi que eza normal eza normal. Pour soutenir yé non na ko soutenir yé parce que to ça ba tuenzela moko te. Ceux qui aye pa na ngai aluki ngai pour que t'es dans la vie normale, au soutenir ya bala na 5e femme. On a ko bala même la Bible va le bien on a besoin peut-être de verset mais vous allez on a besoin de verset. Ba verset zali na Bible plus de 21 versets dans le libala, ba 21 versets le libala. Donc libala est normal. Ceux qui déjà moi ça au coup fait li moi si c'est normal ou bala non sus. Ce qu'on so coup fait li basi. Ce qu'on coup fait li basi c'est normal. Na ki muntu na yo moko tetaje humain. Fallait aussi qu'on ait un balibala là. OK. Parce que 4 fois déjà, 5e fois le sous au monde. Donc ça moi ja donc ba to rolo bakaka. Donc pour ngai fallait ka tika neka bon mais après tout ça peut mutu. OK. Na ba jeune aye akofana na mwasi na ndauta likangu. Il peut ça mutu akoli pita na jeune. Il fallait ka zoka mwasi. Parce que bon moni pe na couloir azu mwasi abalite pour bien ngaya sa kindumba. C'est normal la baline donc vous pensez que c'est un vrai chrétien. Donc on a ce que yem tebe na motema na ye. Na za na chrétien qui les m'a bien qu'on a ba mfuma milité ba ngone ba chrétien ba pasteur ba ngone ministre ba pelisa moto ba mboma. Ba ngone ba weba. Mais c'est quoi lelo prophète mo oto bima awa ndeka révéler a révéler ndeko mo rasara théâtre ou bien lali na butu amoni prophète ndeko moko sa théâtre Piro aza PD et tout ça là qui m'a révélé ndeko wana za PD bablo wana na habité na aspect ni rolo belango prophète wana aza marabout prophète wana aza marabout aza muto misala mabe omoni biso pe tolegana banzela. OK. Banzela ki misala mabe zalaka soko sali makambo na mutu c'est ma mutu ce qui bossina ni bien te
tout ce qu'on a bien moko yo moko fani no ka ko raisonner pour créer le nom mutu peut-être pour ozo kaka succès au talent mais na biso na beaucoup ko ça interdit biloko na ko sala masutu ke lo ba kuma mutu na internet moni internet c'est comme vitesse sur la télévision OK na kala ba tu ba na télévision faut que même sur na quartier moko télévision ka moko donc moi la information sur bomba mais comment est-ce que tant que le continue internet monde me batala yo qui nous traiter mutu PD l'écran au moins il passe ça la guerre montée vous avez peut-être pas aux vision est-ce que bien beaucoup de prophétie pour mboka té qui vous prophétie pour mboka et malam bon moni mo mboka chef de l'état boye biseke papa to moni boye ça la bokene boye ba difficulté zo kuta nango parce que chef de l'état za combattre tu ne za combattre wana ba vision o chef de l'état za nango ba moni la kete que non chef de l'état moni moi ko ya boye ba tu ba salo boye ba salo ba ko ça ba révélation na té vraiment chef de l'état moni ni to boye tongela biso loko boye sala biso loko boye po to moni boye zo ya bango ba mona ka ba vie pour ba qui aza payer aza boye donc place on a vraiment dans ça na CP vraiment la réaction on a été OK en fait on a vraiment place on a na CP mais bino moko ba chrétien la dame tu adam chrétien on a vu ça que biso na bango différence ezaka na comportement. OK. Voilà, merci beaucoup Toro Mabiso Nasuka. Alors, quel sera dernier message na yo o epena ba tout au basi opportunité à Rolanda yo surtout pour le mouvement spirituel na yo linga que présentant o lelo ba retenir nini na passage na yo na carte Afrique et télévision pour la moni PC Jaza awa on dirait c'est gêné mutao côté lelo pour la moni oza réservé. Oui. Bon, musala nyonso c'est une organisation. Très bien. Ngai nazaka wana pour ba vision pour ba ancêtre nous ba enseigner ba pour tangisa ba tumususu mais o ba simba nyonso bazali donc mouvement ezali tozana ba document nyonso ezali complet tozana ba livre peut to koma ki ezali parce que biso mingi livre donc mingi livre faut kotanga livre des initiés oh ezali livre des initiés comment faire la prière o ezaka la première livre comment faire la prière ezaka toko sommer ce livre oyo oyeba ndenge ko sala prière ndenge ko sambela ndenge livre oyo en combien bon livre oyo ezoteka na prix moko so ba contacter biso do yebisa bango bengi direction ko yebisa bango comment ko sala pour zo livre wana et ça lozana poto ozana na ta religion ozana na kati mouvement la biso te luka otanga peut-être na kotanga ko comprendre ma so mutalinga sombango to ko pesa numéro tango contacter biso bon tindela ngo biso to ko tindela na DHL to na spirituel ba moyen to non na DHL to ko na DHL to ba moyen c'est to ko tindela to ko tindela na PDF yuko obimisi otanga OK donc ba livre ze bezaka mon côté na PDF plus de 20 livres on sait pas que ekoki ko panza na bato bako panza ngo non omoni ndenge zawana na spiritualité non la premièrement ici ngana foi OK na ko ndima iloko obesa moni okozwa na PDF aux livres aux ngono yo ko mukutanga utanga mais réaction ekozala ndenge motina muto asombi OK et puis parce que nous avons pour on sale la beaucoup qu'on a biso ils ont faut pas connecter on a pas parce que to comment déconnecter moins net mo vivre OK on a ba na biloko to liaka na biloko de sala ka boto tout puis ça biso distance na ba koko to tiki bon temps mon lai donc tant on tanga o sengi pe connexion to connecter na monde ba koko comme en contact na ba koko ndoko na permission ya ko solola na bango ya ko senga ka bango ya ko tida bango limpo za koko na yo ko senga aide pana bango quoi donc senga aide pana bango na moyen nyonso ni kama nyonso na nango nyonso mona ka kina ba magie blanche et kina na ba marabu ba sala ka tout wana ba zo on ka na boko OK ko to moni pe ba photo eza awa tout ça là donc belé Richard Osonga biso azongo na insert ata na suka comme ça il va illustrer et puis c'est ça la moni oboza na ba document mo bo préalable oui ba document nyonso ezali document eza lokola c'est important document nene pour votre sécurité tout le monde eza pour la sécurité na biso et puis pour na to lingi ba logique quoi ezali ba benga F92 ça document eza mère ba document nyonso na côté domaine ya ba mouvement spirituel même ba église donc oyonde eza tout ça nango déjà bon vous a certifié dans l'état ils a certifié dans l'état donc c'est vraiment normal au que on a la photocopie original nango pays ali donc biso tout ça vraiment en ordre c'est bien ma cam oyo c'est vraiment compliqué OK
Voilà, original naïe. Yeah. Voilà, original naïe. Où ils ont original, où ils ont acte notariat. Donc, le document, tout vraiment, ils ont complet. Ils ont grand complet. Vous avez le côté vraiment, nous, c'est ça qu'on a bureau. Donc, même dans l'État, vous avez bien organisé. Tout ça vraiment organisé parce que nous sommes ça dans la vie, dans le domaine l'État a récolté. Donc, vous avez la CMIB côté. Donc, jamais. Vous avez la capacité de gouverneur, puis ça qui va prier. Mais à niveau, il y a beaucoup de gens qui ont ça du corona. Donc, il faut qu'on respecte l'État. Très bien. Donc, jamais qu'on ait le corona, non. Bicho vous toujours respecter l'État. Sauf que l'État le dit A, toujours respecter A. Sur le B, B. Vous avez du corona, jamais. Voilà, ça c'est bien. On a ce qu'on a dans le monde de spectacle. Non, on a peine dans le long. Les bébés qui ont dans le long. Dans sa soukounati. Ok. Donc ni tu as un problème, contacter pour na pesa yo solution na nenga ba prière ya bokoko. Ok. Olandi. Donc ben acheter que o bandeng non. Ben nga po boye. Appartement magique souté. Non. Porte-monnaie magique, ils ont un nenga bokoko, na nenga muso na nenga ezalagité. Donc on a nyos na ça les ezalaki ba biloko ba pouvoir na bisoté. Ils ont makambo na kotaki pour na boyeba ba vérité mususu. OK. Et puis si ba solution mususu, ba mususu pe na solution té donc kuna wala sukuna. Exact. Donc mission na za awa na bokoko ndi to na 100% solution. OK. On a de maladie nyos, problème nyos au cause à niveau spirituel na yo tout so contacter biso oui na mouvement na biso nyos ezali. Voilà, numéro de contact comme ça et plutôt chez Tenabiso. Numéro de contact Ezali plus 243 89 46 57 718. Nous avons numéro monsieur le secrétaire na bien vraiment mais na pesque nga so mta benga na pesque secrétariat pour nga na za disponibilité. Donc plus 243 89 46 57 718. Plus 243 89 46 57 718. Voilà. Bien na WhatsApp na peine normal rejoindre. Voilà. Merci beaucoup Torom Nabiso Nasuka. Je crois que Bolandi maître Mavinga du début à la fin, ça a été un grand plaisir de savoir que vous étiez si nombreux de capter cette antenne de l'Afrique et de partout dans le monde entier où vous êtes. Nous vous disons merci beaucoup. Merci également à tous nos abonnés et un grand merci aussi à mon soldat Richard Tessa aussi à la réalisation de Berlin Ngamete. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Bonne série de programmes sur Afrique et la télévision. À la prochaine, nous rabaissons le rideau. Je vous dis bye bye. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.